te bandeko balandi ya chaîne Nabiso édition Kimbongiste. Mingi bobanda ki kozela émission Nabino parole de la semaine. Lelo toyeko pesa bino image pe ba parole o tindamaki lelo na mkolo ya lelo ya le 27 mai 2018 na papa Christophe. Papa Lambiso a martelé biso plus sur l'amour et le respect. Alors, na bolingo, pas batté sans bolingo, et le komoro te toroki kosala ya malonga. Et en plus, sur le respect au papa pesi biso, il faut toeba koto sabango, toeba banani bango bazali. Alors, mingi ya kolobeza te, bolanda, papa imoko. Kimbangisto ye. Kimbangisto ye. Kimbangisto ye. Noël, Noël, Eunwe, Eunwe, Yangalala, Yangalala, la victoire est certaine. La victoire est certaine. Car na kombo tata ya mwana pe ya molimo mosantu ya liboso tozongisili bino mbote na bino ya solo biso nyonso tolandi matei oyo epesami esika oyo na papa Raf. Biso nyonso tolandi banzembo eyembami na bisika oyo na jeteki epuis na jeteki ya solo na koyoka boye makanisi na biso ekei musika surtout tangu papa Raf a évoqué likambo ya centre d'accueil parce que je pense que choc na biso ya liboso choc ya makasi ezalaka na centre d'accueil pamba te mokolo wana tomonaki bato oyo toyebi bakimbangiste oyo tozalaki na bango mokolo wana bafingaka biso balobaka makambo ya minene esalamaka ti ntango biso ozali kobima pamba te ngai nazalaki moto asuka mokolo wana nabimaka ti ntango tozali kobima bato asuka wana bamama batombolaka bamaputa balakisaka biso nsima. Alors mokolo wana ezalaka shok moko ya makasi mpona biso pamba te namonaka papa Solo na papa Armand namonaki basefondraki mokolo wana parce que balelaki. Alors ntango baleli esalaka nga pasi likambo wana moni bazotangisa ma ya miso. Je me suis posé vraiment des questions. Mais tout n'a pas lobby. Après les cambouis à boyer, est-ce qu'on sera capable de pardonner bateau? Humainement, on a que c'est impossible parce que geste salama kezali ya kindoki ouvert. Parce que ce que mon muto a comme une position à colocayo, ça veut dire à comme ndoki. Na likambuya nzambe c'est encore plus pire parce que tango papa Simon Kimbangu amataki na bache na train linko kende bato baye kutuna ye papa yo okei otikeli biso nyabi na tikeli bino Bible kasi na nzembo jeteki balobi abi soki na lobaki na bino ke na tikeli bino Bible c'est parce que nayebaki makanisi na bino nayebaki oyo bozali nango na kati ya mitema oyo bozali kokanisa parce que soki nalobaka na bino ke na tikeli bino bana na ngai bolingai bosala nyonso mpona boboma bango wana jeteki mtayembi na nzembo eza lokola continuité papa Simon Kimbangu aye korevele likanisi azalaki na yango ntango alobaki ke na tikeli bino Bible. Donc papa Simon Kimbangu ayebaki ete la chose la plus précieuse oyo fala batela ezalaki bana na ye makila na ye parce que bango to bazalaki continuité bango bazalaki assurance que likambo oyo ya tshena se ya tango ekozwa nzela ekovanda oyo ekobikisa mokili mobimba oyo ezali bien précieux pour la humanité. Message, le message, les miracles, enseignement yangwana oyo ezalaki le plus beau cadeau parce que bon apesa biso ebe que bato bakoki kozala ba gardien ya likambo ezaka ba papa
yango alingaki ete alobi bato baza trop dangereux na makanisi na bango tokoloba na bango te ke secret ya monene ebombami mpe bapapa bokoloba na bango ete bakende luka na bible solution bible oyo kaka ye alobaki ete bible wana babilongola makambo bakisa makambo boko réécrire bible wana kaka kasi alobi bino nyonso référence kuna bokende kuna à protéger bapapa. Donc bapapa bazalaki la chose la plus précieuse. C'est quoi la chose la plus précieuse oyo biso to o papa simo ki mangu to bengi nzambe a pointé du doigt lobi ke yangwana. C'est quoi bango ba lobi boy ka bango papa mfuma longo lobi abi heureusement que je me suis multiplié en 27. Est-ce que Rolanda alobi heureusement que moi je me suis multiplié en 27. Donc heureusement que ngai na komi 27 personnes, na bongwami en 27 ou bien na mipanzi na 27 personnes. Donc c'est la même phrase au papa Simon Kimbangu alobaki. O kaka alobaki ete na tikeli bino Bible maloye ko yebisa biso ete ko révéler biso que atikaki la chose la plus précieuse avec ba papa. Et ba papa balobi heureusement que to bongwami en 27 pour nous sauver les kamboyo. C'est qu'au 27, toi, on va montrer que c'est la chose la plus importante. Yango bino boloki. Yango ba maman ba loka ki mukolo wana. Kimangisto ye. C'est ce que ça veut dire. Et ça bongo. Mukolo wana ba maman ba loka ki papa Simon Kimbangu. C'est ça la scène que j'ai vue. Yango elisa ki biso yango choka biso koleka. Pas parce que bato babane ko finga bazo yemba tout ce qu'ils voulaient c'était pas ça. Mais c'est qui c'est noir. Et je me suis posé la question, est-ce que vraiment bateau et tokoki souko pardonner bango parce que basali auto bengi abomination. Dans la monnaie que c'était impossible de toko pardonner bango. Kasi soki otoni na biso même oyo ki ba discours nyonso to pesa kana bisiko. Na ba discours na biso nyonso. C'est vrai que tant mususu nzoto elati mwa mukie. Nzoto elati biso mwa mukie. Toko loba likamoko neti ke vraiment bato momnga ba regretter to lobi likamoko na mwani ni mais na suka tozonga kaka tozana na bolingo. Abi foto kol sa bolingo na kati na biso tozala capable de pardonner. Ande kona biso même so basali so mabe tozala capable de pardonner parce que pardon c'est ça l'élévation. Yango te comme ça ka mutu nzambe capacité wana ya ko réussir ko cha bolingo pe ko limbisa. Yango na élévation ya solo. Et à chaque fois, on a non. Papa Simon Kimbangu aza merveilleux, merveilleux parce que les loyaux, même ce que je dis, papa Simon, papa Zako, papa Mbenza, même ce que je dis, qu'on a vu sur le centre, on n'a pas changé. Et le discours n'a pas changé. C'est le même discours. Comment vous avez sa grandeur? Papa dit, pardon, sa grandeur, c'est pas important. Papa Christophe, bien parce que ça ne nous intéresse pas. On veut autre chose. C'est ça, vrai combat na biso, c'est ça. Et tolingue te biso nyonso toza la conscience na likamwana. Parce que papa Henri en blaguant tant sakanaka wakaka toza penser mon côté biso na bino. Je vous promets que le voyage sera très difficile, très rude. Dans un voyage très compliqué pour ça la bisonabino, surtout là de mon côté. Vous avez intérêt à adhérer à la logique et à biso. Ce qui te le bien toujours de la réconciliation. Il faut que ça l'objectif y a lingomba mobimba. Il faut bisognon sur toute la direction mon c'est très important. Ce qui est objectif n'a pas c'est la réconciliation. Que pour passer à ça, il faut on doit faire cet exercice-là. Parce que peut-être que vous ne vous rendez pas compte. Na 16 ans, aujourd'hui j'ai 52 ans. Bon, calculez moins 16 ans. Tu vas les résolutions à Ajnini. Bana bakoli na kati ya bokabwani. Bana bakoli na kati ya bokabwani. Et ezali ko avancer, ezali ko continuer boye. Tangu likambo ye bandaki. Tangu likambo ye bandi. Na 2002, likambo liboso biso tolobaki, tant bato abi papa likambo yo ekomela te, tout monde ezaka kama makambo pa ngana lobi jamais. On est parti pour minimum 10 ans likambo. Ludi kikelo.
Jeune Bazalaki, je l'ai répété à plusieurs reprises. On a constaté qu'on est parti pour 1 mois, 2 mois, on est parti pour 10 ans au moins. Parce que ezali bitumba ya Satan na Nzambe. Ça ne sera pas aussi facile que ça. Ça fait 16 ans qu'on est là-dessus, 16 ans. Donc ça veut dire que tant que le baki minimum 10 ans, on n'avait pas tort, on avait raison. Mais est-ce que c'est impossible que tu gagnes en haut? Si on va gagner, il faut que tu vaincre Satan pour que l'Iloba Nzambe kokana. Pour que promesse à Papa Simon Kimbangu est longue, il faut que tu vaincre Satan. On n'a pas d'autre choix. Ce qui te dit que vaincre Satan, ça veut dire que tu koufi. Moni, on a tous un koufa à molimo. Mais ce qui objectif, c'est de vaincre Satan. N'engi papa l'obelaki, n'enga promettait que tu kolonga kaka. Parce que longue gozala abisso, ça veut dire tous un devoir ya kosala. Devoir tous un yango ya kosala, ezali ya ko travailler d'arrache-pied. Tokolisa bolingo na kati na biso koleka. Comme c'est permettre biso tokoka ko franchir l'étape. Le temps tozali possible, ezali na biso possible na mona Nzambe to gérer temps. Parce que mingi toali kolbe umeli mingi, likambo eke musika mingi, papa 8 ans mingi. Comment? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ni tokoko sala. Po ete tango koma mukuse parce que na bambondeli na biso. Na kolela na biso to senga ka yango to belela kango to benga kango de toutes nos forces. Papa comme ça tango mukuse. Papa comme ça tango mukuse. Est-ce que c'est possible que tu comme ça tango mukuse? C'est possible que Nzamba comme ça tango mukuse? Oui, c'est possible. C'est possible parce que les 10 ans où les cas qui ont attendu Kokaki en 2012. Peut-être vous se rendez compte, mais le monde a changé en 2012. C'est le monde qui a changé. Et Longia Mokili s'est transformé en 2012. Parce que Mokili Mobimba, Monakete, to kotina air yasika, air spirituel yasika. Donc ça veut dire que 10 ans après, to komaki capable, y a qu'on modifier les camps. Éclair et génie et salibiso to lobby, to kotina processus yasika. C'est 2012, fin 2012 que tu lançais qui projet 2014. 2014, Libanga Libosoye Chami. 2016, il y a mis Balé Chami. 2018, il y a mis ça. Avant tout comme en 2002, tant où il déclenché qui m'a camté, 99, 99. 99, qu'est-ce qui s'est passé? Batu basangana ki baye komona papa mfumambanza babi papa toye kozong silo lingomba na yo. Boza koyeba? Babi toye kozong silo lingomba na yo. Papa tuni bango boza ki on kolonini. Likambo bandi wana. Boza ki lingomba ngo mkolonini. En fait, il faut que tu exprimer avant que le système de son est koufa. Logiquement, lokola biso tozali kopesa bino vision etalelo batata na biso bapesa ki biso. Logiquement, ceux qui bozali na objectif ya kokende vers but objectif au papa bapesa ki, vous n'avez pas le choix que ya kolanda. Autre allez proposer biloko to allez kolambe la bino parce que ceux qui vont bolingo kolia biloko to allez kolambate et kozana biso et ozana bino difficile boko akoboma nzalo ezana kati na bino biso mto na cuisine to allez ko mixer biloko to allez ko balola to allez ko bongisa to sisi kolamba to chena mesa soko lobi kolia te na libanda pe biloko kolia za to kolala nzala soko lali plusieurs jours nzala au kufi. C'est ça la chose la plus importante. Biso siko batel kolamba tozolamba nini? Tozolamba bolingo mebe ko misala. Yango to kolamba pona bino mikolo nyonso. To ali ko présenter bino. Mais eloko ndenge to sala ka ba plan mutako kolamba lelo alambi boye lo biso so chemwa ngombe lo bia chemwa nini yo. O to benga biso mwa sangulo ezanga te. Ba Kongo balinga mwa likaya ata bache soso ata bache nini bache loko mona tu Moi likabu izate. Moi likabu wana bolingo. Moi likabu wana ezali bolingo. Oye sala kaete moi mungu wana zola na moi lenya mungu atangombe ko mungu moi likabu wana baximo bolingo, c'est de ça qu'on parle. Biso torobi on a été prêt. Malgré passion banyoko la kibiso, on a été prêt, capable à s'élever à kolimbisa. Ya kolobe il y a pas de problème même si to kutani lelo likambo ezate toko bongisa objectif na biso échanger te
tolingi kaka papa Simon Kimbangu to reconstituer nzoto na ye pe tozali kobunda na mabondeli na biso mikolo nyonso tolelaka kaka yango tokolobaka papa bongisa beta na mitema ya bato nyonso bazali koempeshe biso tozala bisika moko beta na mitema na bango po ete tokoka kozonga bomoko po ete tokoka kosangana tokopoze bino question moko Kimbangisi toye totuna bino motuna moko simple tolobi kaka banani yango balingi ete lingomba ezonga bomoko banani botombola misapi totala omoko Kimbangisi toye en tout cas nakotala boye Aboko kitsamino maboko, merci beaucoup. Nakota la boye, ce que mutumonga bombaki loboko na sima kuna matali, majorité ya batu batomboli musapi likolo. Papa Simon kitano musapi si dossier ici. Parce que papa Kayo Moya linga l'accès ya zali penza partisan ya solo ya boyokan. Ce qui totali nombre bato atoko kolobete à 99%. À 99% sont toali d'accord. Même l'élection à ba dictateur za kaboete. Bango balega na 98, 90 mais biso à 99% biso nyonso. Tozana objectif moko to linge te réconciliation salam. To linge te bolingo za na kati na biso po tozala capable mukolo soki to sali répétition te ya bolingo sikoyo. Et ben mukolo to eloko to ali ko benga biso nyonso réconciliation tozonga bisika moko soko yeli biso brusquement. Biso tokoka ko s'adapter te impossible muto afinga ke boloba munoko moko susu te bokabwana bani tout ça ale ba 5 bino kaka mbala moko est-ce que tokoka yangwana toza ko sala répétition awa na matei balobi ya solo tozali na bolingo ya munene parce que tozali ko assister bandeko bazana pasi ce qui passe yebo to kei al to kanga chance to kei kasi tozolo bela bolingo ya mukie o ezali ko lobete ezali capable ya komona mabete pa ya muninga o ye kaka ye mutu mabe ye kaka mutu sa bolingo wana c'est de ça qu'on est en train de parler parce que ceux qui bolingo wana to ko travailler ngo sikote to kolisi yango awate et ben mukolo ba 5 sabiso explosion ko sala mais ceux qui to bandi ko travailler ngo awa sikoyo to kolisi yango na kato ne vous inquiétez pas mukolo to koma to sangani bisika moko na bandeli mutuna mutu akolinga lo 26 égale à 1 comme ça 23 égale à 1 papa Simon Kakanga ni mutazana nyonso musora papa bango nyonso bazana nyonso bokolo banengwana mais siko différence na bino et que ceux mutalobi na bino ouais papa Simon Kimbangu kianga ni mutazana nyonso bino ba oui azana nyonso bande connect bana nyonso problème ezana ngote to ndimi na biso alo ba bokolo baneka bozong sama o eko kabulate kasi bokopesa bango ba réponse o eko sangisa parce que pour na bolingo na kati na bino oleza la teke oya lobika ngai na ndimeka mutubo anga na ndimeka bitumbe bandi yango te tolingi réconciliation ezali d'abord démarche moko spirituelle eza d'abord spirituel ceux qui se reconstituer spirituellement na bisika ne comme na biso facile pour être oya bunzo to lana na 99 bambuta balobi to eko zong silo lingomba na 2002 lingomba e kabwani 2002, 99 bazong ici, 2001 papa Kei, 2002 lingombe kabwani, c'est quoi tobi? Oh, mais kabwani ndenge nini? C'est qu'on a 2018, balobi en fait, biso mutozwa kama kamnyo to kanga kango, botu na pas simonte, botu na papa de dinani conseiller boite, et ça biso lingomba mutokangi lukutakango, biso. Depuis quand vous avez kanga makam? Mais makamba pekse ki biso yangwana, oboya kozong sila lingomba yangwana. Parce que balobaki na bino bayebisaki biso na papa bo soki bokangani esika moko bokangi likambo bopesi biso topamboli yango bino bozwi bokepesa ngo bambuta bapesi yango lingomba c'est ça le secret siko prendre biso que non contrôle l'église sezonga na maboko ya bambuta c'est ce que ça veut dire que contrôle la lingomba ezonga na maboko bambuta eloko bapekisaki biso oyo esalaki ete na 99 baye kozwa lingomba babi papa limbisa biso tobungaki nzela makambo tosaki ezalaki malamu te toye kozongisilo lingomba na yo c'est ce que ça veut dire que plus tokopusa na barévélation ekosalama ça veut dire que nyoka wana bafourmi mabondeli na biso bolingo tokokolisa na kati na biso totika makambo eza important te tobwaka yango de côté to se focaliser na bolingo bolingo tokolakisa na kati na biso comportement na biso
façon toko tambolela wana nde mte komi ba fourmi oyo bando soigno nyoka wana akosila ka kolongwa. Est-ce que nakosi? Kimbangisto ye. Est-ce que nzamba kosaka? Nyoka wana bandi kolongwa. Abandi kolongwa malemba kolongwa ti akosila kolongwa complètement poete papa Simon Kimbangu azonga bomoko. Objectif na biso principal ekomi wana. Yango wana nde komi objectif na biso fo nyoka alongwa. Ezala bino bambuta, ezala bino ba pasteur, bino ba encadrer ya bato. Maintenant faut faire très attention à ba discours pour pesa bato. Faut faire très attention à ba discours pour pesa bato. Je pense même que beaucoup mona bilongi na biso est différent. Beaucoup yeko la biso différemment. Ça sera peut-être dans la douleur, mais beaucoup yeko la biso degré ou de force pour que les cambo ici. On est fatigué. 16 ans, on est fatigué. Ce qui bino bolembite c'est votre problème. Mais biso, on n'en veut plus. Parce que bino ka boya ka kolela biso papa pasi, papa boye, papa nzala, papa boye. On est fatigué à ça la miracle individuel. Comme ça la mutu moko ça suffit pas. On veut que ça soit collectif, bat nyo soit la bien. Est-ce que bolingi bon côté? C'est ça au fait de l'objectif na biso. Les choses doivent changer. Et ce n'est pas demain, et ça dans un mois, dans une année, c'est maintenant. Et ça, si on a photo décider que tu changer ma camp. Tu lobby était bolingo, tu recoli ça yango. Tu recréer réseau à bolingo et permettre que Satana atika biso tranquille. Allons bisika avandeli. Donc bino, vous avez la responsabilité à comme ma bateau. À partir de l'élo, discours n'a bino que vous allez scruter. Tu koyoka yango, tu sais, il faut to landa kayango bisika bokolo ba makambo ko pesa. Ceux qui vont pesa des kambo ya mabe, je vous promets. Ce qui bobandi ko pesa makambo ya mabe ezali important te zo concorder te za ko kena nzela ya opo pasi mikimbango alingeli biso te o est important te ce bo kena nzela wana je vous promets que la pilule sera dure à avaler. La pilule sera très dure à avaler. Donc tout se ressaisir si kotote ya batu makambo ya malamu to balula likambo papa lobaka que bate ya makambo malamu bazali mukie o makambo mabe ba komi mingi. Il faut inverser Ninona parce que papa Rafa lobi na biso que tozali ba élu. C'est par élection. Tata Nzambe élection za la ba candidat ebele. Na katikata ba candidat ba poni bato yo ba koki koya ko sala. Bato au peuple ko pono ya za ko se reconnaître na bango. C'est ça l'élection. Donc na katikata ya foule ya bato ba poni échantillon moko yo baza représentatif ya ba ko représenter peuple nenge kokeli. Donc, Yangwana, ce que tu as allé par élection, ça veut dire que papa a poni biso to salam sala na ye, a poni biso to l'accès à malamu, a poni biso to encadré to même peuple ba brebis, to même bango na rendez-vous to zana ngona ye. To yokani? Donc, to bo sanate école de musique. Voilà, ba signe Yangwana. Ba symbole o ko l'accès alliance na biso na bino, c'est ça. Tolobi ke tokei to sala biso to telemi nzela mo toke ko sala tozana besoin ya batute ba ko tsaba masengini ya mabe na kati ya musala to ali ko sala wana. Nous ne sommes pas divisés tozana désaccord na papa Armand, arrêtez avec ça. Nous ne sommes pas en désaccord, nous sommes en accord. Ça veut dire que ceux qui to kangi likambu déjà si to vandi to kangi yango to kanyango nengwana balobaka ata soki bokendo to kokufa na likambo parce que to kangaki yango to kena yango to kangaki likambo école de musique to lobiete to zobunda to sala yango to lingi ba discours négativiste te muto ya koloba makambo ya lukute zanga tina on n'en veut pas. On est tous d'accord sur le projet zali ko salam et papa Armand nengi balobaka publicité à bata sans un pas sans bata. Papa Armand salaka pa monter soka trouver biso ah voilà les cambios comme niveau boy to bolobini ah bon to ke nango boy to kei donc bo carbonésalité est-ce qu'on est d'accord là-dessus aussi et ça ko salanga passe nazo banga même que to comme à la fin de l'année to monelo ko mokote beaucoup ko kota papa mfumo longo doute bokolobo ah nzamba ko sala le côté pourtant balobaki na biso que ceux qui to bundele to s'engager et là, comment que ça l'amité? C'est ça le problème. Moi, j'ai peur. Nazako banga. La ligne était changement significatif et zal. Et on a to ligne to avancer, to ligne ko reculer de sous-souté. On est fatigué.
Bolimbisa soyo torobite mutwana obete tambata tete yaye. Kimbangisto ye. Toko rotinda vinote na violence. C'est une façon de parler. Obete tambata molimo. Voilà. Même bata molimo pesa la kate. Oui. Bongo bobangisa kasata na ndenge nini? Mutazo tungisa yo na musala tango ya kaka. Papa, bongisa ngana no mutuana. On a bloqué mutuana afando banga yo. Bonga banga comprendre parce que obete ke mbata molimo na butu. Parce que senga ki tata no intervenir. C'est ça. Donc les camo n'est pas encore besoin de vie, ce sont nos vies. Total la tête que ça muningo eza musikate eza ba vie na biso yo nanga ndenge tozali boy. Eza kolela passe na biso na mokolo c'est ça. Donc photo bundela yango parce que ça vaut la peine. Ce combat là, ça vaut la peine. Il y en a tout qui bino, la victoire est certaine bolobi certainement car la cause est juste. Voilà. Car la cause est juste. Et comme tu as dit que Bundele Zali Nansela, tu as dit que c'est la bande coming, biso toza côté ya bino bolingo. So ba eko sambela okuta nande konomo kwa lobika angana ko décourager yete ko lobali loba mabete yamba ye. Yamba na bolingo so kuta na koka pesa ye. Tant boya ka kotala biso na banda, so lobika papa nana nzala to sala kani. C'est ça. So boya pa ina biso boya ko lela to pesa kabino. Et bon, point pour la bébé, aux uina bébé na mayo sukula ki ale obwaki. C'est pas ça la kabongo? Patouana n'eng tolbi to ko surveiller. Ce qui rapport ya mabe par rapport à ça, on va se mettre debout et on va punir. Batuni papa mfumalongo. C'est quoi le plus grand miracle yo salaki? Nabomo, c'est le plus grand miracle. Alobite ka seki bibemba, alobite ka tambusi batu ba buka na makolo. Ba derrière na bango. Et ça là qui prend à illustrer bisika nini bazali. Mon toza ko fêter toza na kati ya Noël ezali fête ya bolingo. Eza fête ya kimia to la ksa bolingo makasi to kanya hein. Mais toi accepter que to tika bisika oh ba lobi na bino que bisika on est importante baza ko sabino. Moni baza ko tsana mayel na yo bike bisika passe mi mbango azali malamu na kimia la kuna. Donc c'est ngona biso ko zalete vraiment biso nyonso awa bomoko likanisi moko tota la direction moko parce que bitumba o to liko bunda eza ya ngai ko poete longa na biso za la certaine victoire za la certaine 2018 yango na porte longa na biso to soki mona kombatata yango na pe ya molimo mosante amen. Touti kola na message ya mutuya oyo uti kopesa mana papa Christophe biso na bino toyoki tomoni maloba papa lobi na biso. Alors na kosenga na bino bande ko kimbangisi lokola ngai tomeka ko landa pe ko salela maloba o papa sengi biso pamba te yango nde kolongola biso na etumbu o tozana yango ndenge tolobaki na ebandeli ya émission toujours. Alors merci Nabino ya kuzalaki nombre ya kolanda émission. Pepe Simbote na Chris Seka na sima caméra na VI Plaza Hotel.